ça n'a comme pas Yaya Nangaï, on a souhaité joyeux anniversaire, Azak a commis 58 ans, donc la République démocratisée du Congo. Alors, Azak on a coûté la matanga, Azak on est là-bas, oh Yaya. Tout ça, merci à toi connexion, la bonne raison, merci à trop. Raison des raisons normales. Tout ça, et l'autre monde, la matanga, Azak on là-bas, et Yaya Bakenda, Bakenda PB, mais précisément, Yakim Pouina, le module production. Ça plus tard toujours et l'autre monde mais émission ils ont un flash qui beaucoup dans le site ya Baliangando vous s'abonner dans le site ya Baliangando et l'autre voyez bien kazo comme livre nae tu peux que livre aussi là tu aussi là mais makambu tout beaucoup dans le site ya Baliangando beaucoup mona balia bo s'abonner Baliangando mo kilimo bimba beaucoup mona makambu ya Elliot livre Elliot ezawana tous les cas et pas Elliot Mondobe bonjour Elliot Mondobe bonjour. Naebi que un flash, va te Rolanda yo, aux amis de Balianga, notre couture matanga, naebi te mes condoléances d'abord. Oui, merci. Et tout le monde peut, aux amis dans le bien un flash, la couture de Balianga, donc relation à yo, la bateau va couper à Wenge, mon production arrêtée à Kimpo, naebi que te forme arrêtée à Kimpo, mais à l'oba qui aime ta formée de la forêt. Naebi te, je sais à qui bien. Bon, relation à qui très bien, très bien. En tout cas, tout d'abord, on a appris ça la condoléance à la famille, il y a maison mère, la famille, il y a les deux disparus, mon production et puis mon jeune frère. Est-il que la relation là, on a qui très bien. D'ailleurs, mon île avant Koufa, tout ce là qui vient à la veille, après l'obi, la mon moi en aïe. Papa Koufi, donc c'est ça quoi. Ah, donc, allez, t'as conseillé Bana? Et voilà mon île. Mon île, à conseiller Bana? Mon île va aussi pas dans moi, dans 200 agents à l'université. Babé ma casse, il va parler comme Abela qui va problème. Abeli trop, tout sur la ranaille. Bon, sur la ranaille, presque chaque jour, c'est moi qui lui envoie des informations à monde. Toi qui as contacté, si par moyen Mickey Zali, sur la Benga, Zani moi, qui si, tu as eu là, parce que moi aussi, lui, il a eu là-bas, donc on était toujours en très bonne relation. Donc c'est ça. Merci à toi, Danny Bokombe. Vous avez un flash, tout compte à la site, mais partagez avec l'émission Danny Bokombe, ma petite c'est propre. Vous avez flash. Le monde baby, elle était pas bien qui m'a cassé. Oh, à part Wangani, elle qui malade, tout le monde. Bon, Karale Moni Bakoufi. On a autant à Bakumba Batuke. Un membre influent car la maison mère a Potonde. Aïe, Singa Kengo. Il y a aussi un aboué. Il va qui Yankipe à Zobela. Oh, il Yankipe là grave. Donc, ce qui a Tamboli Miké, il faut vendre, Pema, tout ça. Mais j'étais plus en contact avec Yanki. Dans en contact avec l'année dernière fois, et que ça presque une année, tout ça, si mon ex suis en contact avec mais c'est un peu Béli trop. Donc, que son âme repose en paix. Bon, tout ça, yoka. Toujours Kayokana, bon, tu collabores dans le site. Danny Bokombe, il faut s'abonner à Baliangando. Jidas, merci à toi. Denzel, je dois partir déjà. Elliot, tu as le Canada, tu as le site. Danny Bokombe, s'abonner à Baliangando, abonne ma campagne. Elliot, tu m'as dit à flash. Tu es qui va te faire à ton wing. Va couper belle, tu t'as pas comme moi, c'est peut-être la petite héritier ou attendre que je salue en passant. À Tangili, ça va tourner tout va couper. N'hésitez pas pour autant quelques bâtons, mais pour autant en 4 émissions, dans 4 sites. Tout le monde a eu des abisso, de la forêt que je salais en passant, le matin à mon niveau dans le cimetière, à l'objet que mon niveau a couffé parce qu'il y a un problème, il y a bateau. Bango na ba Elliot, atanga ikombo na po na zolo ba maloba na tsema na monokote, atanga ikombo ya wera, atanga ikombo na yo, soki otanga kombo na tsema atanga ikombo na yo, Elliot monibe baza problème à battre donc il pas un problème wana problème moi ezali nini bato ba yokao muke kaka poto ko ta site karaté. Bon, moi ça fait 8 ans. 8 ans na tika orchestre. Tika bwenge maison mena wera. Tika 8 ans même moi oyebi ngele kelanga.
8 ans, botanga komona. Même si ya te batanga te wera. Yango tanga komona. Ni botanga komona ete. Te na tanga komona ina otanga ona ninga bien. Na otanga ngote na ninga mabe. Parce que son na lobby, na loba mabe, moi mokili. Il était mon patron. Mokili ba kozwanga mabe. Mais là on a aussi un wera. Qu'il soit reconnaissant à nous autres là. Il a aussi un mot de reconnaissance. Il a aussi un mot de ceux qui n'ont pas de problème au yanga, na sengité où il a résoudre. Ce sont mes problèmes à moi. Vous comprenez? Ceux qui ont pas de problème na yé, ça n'a pas de problème à mon nid. Ceux qui ont aura au groupe, est-ce que Italioué? Mais dans l'ensemble, retenez que tout ce qu'on faisait dans Maison Mère, c'est Ouera qui était le guide. Ok. Tant que tout ça Moussala, j'étais la seule personne. Oh, on a été dans Moussala à part. Mais ce que tu as eu mon livre, avec une agence ni à voyage. Tout beau ça dans l'hôtel et il a vu surtout agence One. Na Ouera. Nangai, nanan. Moni avait son agence de voyage. Et il a battu belle bazana poto. Patika molimo ya moto. Et puis mana kimia. Moni biso to bangala. To kufanga na nyoso. Ozui ba secret au kufi na. Mais so ba nina bongo mana banda koloba. C'est quoi le problème à vous allez il y a Claude il n'est qu'à partager l'émission pour moi na lobby yé mutaili ba problème mais yango anga na yebisi problème nanga italien tu vas problème il y a qui pas problème nanga yango akufi na yebite ngala kabona bango 8 ans nde batika iko kufa kuna ngala yebite na yoki moni il m'appelait à Bela Kasaki avait c'est à qui un azongi na yebi wana te to kinde wana wana boyoki nga na yebi te po naza kuna te on comprend ake azongi ndinga zomela bakisi so azangi moi quelque chose à kobenga baninga to salisi maison mère sondoli wana na yebi te basolanda tuna maison mère nga azaki suna maison mère yaya tokoba mo bele na gasiti olongola ngai na makambo te wera longola yo na makambo maison mère na wera wera olongola ngai wera nazali suna mamba maison mère ça fait 8 ans olongola ngai na lobi pété que ceux qui n'ont pas problème solution nango eza wera non solution nango eza ngai Elliot na pe na famille na ngai bako sunga ngai oyokinga basola ndo yaya toto kati émission toto kene na site bo sabona na site balianga no merci à toi yaya sikoyo tout sur la maman kekaka pesa ça ta 5 minutes sur au bout que tanga bato ba kufi dans la maison mais comme dit c'est qui mulai tu vas que tanga possibilité ta pas kata kinga bato ba kufi on a yebi na maison mais officiellement oyo nga na yebi ba kufa bazai ko sala na maison mais ba misala o azaki membre influent na biso aki moko azaki grand parolier la maison mais bon avec sala tu as autant ba kuma via Alice Bab avec un membre très influent il nous a beaucoup aidé on voyageait même là ba conseil ba petit Ikitamba il y a même ko arola na wirat parce que il doit faire bon sa valise il doit ça ba course ma comme tout privé à Moni production il doit remplacer comme secrétaire il est là il directeur à production il est là qui a comme secrétaire général à l'orchestre l'autre petit ADT Yankimpo Azalaki directeur technique il y a au groupe on a perdu de Batumoko la période où Batumoko est important mais bango tout bakufi nga Azalaki nga pe na oyo kaka na ba réseaux sociaux que négligence ya wera
bango tu bakufi na yoga bango non assistance na bango yoga non bazolanda bazoloba wa yo lobi point mo négligence avec deuxième point o bakisi awera wana frère JR fond na olanda kana bazolanda ya mine na landi ya DT moko avant kufa o mutu moko maison mère abakele kisi balanda donc ngala na yebite on comprend donc dans tout ça on peut analyser tout et bah quoi parce que nazomona biso to bandaki groupe wana wenge na bandana bakisi ya ite ba otala ya ba oseka dani bokomba seki biso to koli na bandana bazolanda to wenge bandi ba benga ngoni to betaka na ba vacances bana classe to keti so vacances ye wenge comme distraction na biso qui c'est ça là qui te mais je te dis kabo e ko louer coup d'instrument so bo louer instrument mo na matonge il faut orchestre wana beta pour bo louer instrument na ba ti tozo beta ba wenge wana to yeba ma biso na banda to yeba ki sezaka na kaluka mama kopo mama bakakola mama kopo wana ya nini kakola mona kaluka ta kitambo okay balanda na kaluka so il dit eloko bungi na ndako ya tokene pa mama kopo toke kuna batie mino kopo so ekangi mutu ayo mutu oyibi tosuka na banda lunga kaka nena esakio ngala kota mula église catholique 6h biso tout ba jeune ma mère ba olamsa eh yo ok lo sambote moi je trouve le wenge hasard kitoko mabo soki bino na sima boyala bakisi na bino tant pis. Merci à toi et à toi. Na site balianga no kota site balianga bombi yango Dani Bokombe a confirmé que ADT azalaki babaki aki malade na bakon émission na mais yaya na bato ba kufi wana ba mona bandala zate pourquoi le système wa bandala tout à l'heure te passé wenge uti na banda mais ba on tout ba bandala zate ah même si ba onde ba yana ba esprit wana mais je confirme pas parce que biso na bandala biso na ndande to na oloba neto banda wenge qui c'est zalate ba kufa bongo pété ne jamais to ba ke jiba melaka de kuta botika biloko wana siko ya na kati wana ma bandala zate siko ba ko viser ba biki non Sankara de Kunta, petit frère, n'a pas souhaité le voir mais tu m'as dit que non, bientôt, Kalaté Sakara pas auquel. Oui, oui, c'est normal, parce que oui, aussi, il parle beaucoup. Au moins, la tête va le barara, bateau, oui, Wataka. Ok, bah, on est Dani de dit à quoi la banda Simbaragua et pas mère moko voilà l'exception mère Dani Bokom. Simba qui bon beaucoup s'abonner à site balianga ndo to kota siku mo bon ke politique. Biso la banda Dani Bokom et toi va courager. Biso to au katisa pépinière to ke classe tina Gombe. Bamsu batanga la collège Boboto bamsu ngana otanga institut Lisanga la kata pépinière na ebi yana montre te na ebi emploi de temps na ngé so ina komi na camp Kokolo na drapeau déjà et tombwami na okoma retard na boulot na okoma retard na classe donc il faut là les cas avant de matin. Alors drapeau la Kokolo wana e mata. Biso konine wana ba misu ba otanga be école technique to kotaka. Ba ko peso pe transport ba osane dozo bisi yo wana. Mais ya Dani Bokomba lobi ba proche awa ba kufi ato pe obiki ça moi chez Sara. So ki Canada te mo na liste OK déjà. Bon, merci Dani Bokomba, merci. Ba tu pe ba obenga ba lo bakani. Kutu Masamo aza ngaka beta petit mo etikali elioti mais ngai elona Sabino toute ma vie. Moi je suis un descendant de chef coutumier. Moi. Dani tika polémique to kera kata ba michala Dani wasenga kipunite ponani. Ah la bosanité wana na mutu asala mouvement. Na lekapé. Mais wasenga kufina Paris bon.
na wera on dirait bazaka pene sou te me ramta kunda pour que tu beaucoup la kalombo ta ba ke ramta kunda dali na yebi na zaki te tanga pinga ke ba mbongo makamutu merci beaucoup tu que le mutu dans charge asali bien il faut que wana mutu na oui wana benda wasenga kipuni mutu sala maison mère oui c'est toza ngai wasenga kipuni dengos de mwanga azana nani na Londres qui encore Biblos le fou moi va douer ratika na ba papi kabem petit moral en France yeju besoin d'interview yenda yeba secret tout et longa et mérite long ya utaki lemba mwana lemba mais père oui en France donc on est là yo quand tu so la biso nyos ba Willy c'est boso la ingratitude ya wera te na ingratitude c'est une quartier de la forêt non on est reconnaissant avec qui c'est wera avec bato kufa nyo zo négliger bato ba okufa biso yimam na bango te po biso za kunate nous on est reconnaissant lelo biso tout so toi na poto c'est grâce à lui mais l'autre sengi gaga il est pas reconnaissant envers nous. J'étais au Ligna TV, tu vois, on a un problème. Non. Mes problèmes, c'est moi. J'ai toute une famille. Si on a lobby, on a résoudre le problème, on a résoudre. Il faut l'informer, oui. C'est à moi mes problèmes. Merci à toi et à tout le monde qui m'a dit dans le site. Tout le monde m'a dit dans le site. Dani beaucoup Sabo. Didier Massamba, à lobby aux gens à maison même. Didier Massamba pour répondre dans le site à Baliang à nos s'abonner. Dani beaucoup s'abonner à lobby. Papi Kabemba, Aboya, Koloba, Ayebi trop. Papi Kabemba, Aboya Koloba trop. Ouais, biso tout aux alliés, tout ça. Papi Kabemba, Elonga, Willy Seta, nous tous. So tu as un week-end, tu as une conférence, on analyse. Bon, tu as un bon, à qui nous concerne, tu as un mais tant de solo la guignon, tu as aider mon île parce que tu as reçu. Non, naïbi m'a ramté. Parce que oui, ramta babi, oui, ramta tinagi na end. Babi ande kimbuta, dani boko babi ande kimbuta oui raté. Par rapport à babi parce que oui ramutu. Parce que ça me demande d'où ballon. Agene ba vient naie a aider à tina. Sinon babi ki mondi mtabandundu, bangol batabandundu. Yo ça yo munga lokola banga anga aider ande. A aider de pour ande muta. Pas joie vient na bisote. Ngala joie là pas vient na muta. Et comment bon moi mon wana ki akabula ati mon bili pona bwe wa ça mon vient akabula ati mais we randa kabula ki paraté entourage ne ba massa no za Congo za mulubo za nini azana ba mais we randa kabula 5 kilo we randa kilo te non we randa kilo te ndeni to kolni na ndima buma yo yebi neni makamni ozolo ba ya siko petit we wasiko ba bili pona we ndi bazo bato comme souhaiter malheur on peut se conseiller ouais ba polémique ya we wala batu na ye baswana we wa mu to pese conseil tika mi ya liaka na maloba amende ba comme ko qualifier pour que liwa mabe so liwa ezanzambe botika ba polémique liwa so nzambe e comme peyo no kokufa soko sali otamboli mabe okokufa neti biso baoyo na famille eza biso kosimba gwa te so simbi gwa okokufa mama alamsanga ntongo nyonso kele losamba ili kele losamba ti ba maison mère wana nga eza hasard nalamuki kaka boye baprès midi touti inter ngai merci à toi. Beaucoup de gens baliangando, tu bandi émission munene za flash comme de 15 minutes juste. Oui, de la forêt à comme politicien. Flash pour besoin na site. Oui, à comme politicien. À cette plateforme. On a bien la politicien. Na pesa candidature choix. Mais c'est une plateforme. Et ça va ambition na e. Donc au voter. Bon, là, babi biso batakoto to voter ta. Ya ko poser na dimbanseke. Nga so na voter, na vana na bandalungu pa biso na voter bata bandalungu. Na ya tie kandidature na dimbanseke
atie na kikwiti nga na vote kuna Jonathan tena Bulungu bozali na Canada wa mutu na wa master nga na député Bulungu Jonas Ndeze courage mutu na nga il faut simba ozo yo leo pesa nga yo ebika mbesi. Merci à trop. Tu peux na site Dani Bokumbe, tu peux na site Balianga no yaya, bat balandio awa, tu peux sur le site ma livre, ma nini tout mais moi mode parce que tu vas au basu déjà émission dans ces heures déjà émission pour le balabango ni au basu tant qu'on a na minute 15 minutes. En tout cas mode la fait na Sabino ka ba o ba wei. Biso to ba congolais, il faut qu'on respecte ba wei. Rien tout petit avant ba polémique ba ni. Yanki avant akende alobaki tina liwana moni bavanki na lobati to yeba ikara yebsanga ki azaki obela donc les sons les morts enterrent les morts enterrent les morts et ça la bien eza makambo se leka bokanisa te liwe ezali ngai ma liwe ezali bolandanaka moko moko te eza ndenge wana te bao bakokanisa nga na kokufa nga na lenda nga bien en Amérique du Nord net médecin ça au comme en Amérique du Nord au bâti sous on va à 80 ans au bâti sous 20 ans survie ça c'est l'Amérique du Nord là c'est Marambo et Utaka là c'est le monde déjà dirigé Mututu à Revaka aya États-Unis aya Canada dans le monde bah ouais va payer va parler dans les États-Unis ba bien peut-être il faut là ata futeni nga pe wera ba na pe ya parler yo non ça non futela mais allez yo toi allez la contre Ramutu autant comme on a ba ni tout que peut parler na Canada parce que azo ça la statistique il y a boulot comparé quand j'étais pas moi aussi j'étais attaqué spirituellement so mon aya petit cacole mutati bisanga ça ma vieux oza bataka moi petit wan kakol petit kakol kuda botolanga na billet na nga na munatika na France au vieux pesanga na billet no nga la voyager la billet no nga la voyager na ko makin bona zo mbongo pa merlinda na zo akenda libelo donc hier a poussanga pembele tika abi vieux oza bataka aya na nga tout ça musala kitoko oyo akoma na bien akomi ya okende so na alaki mbe nakoti na plateforme enta biso tu badepute mais total toparle na wenge nayebi keza tolekama esisipe bo mpe tota 5 minutes lisusu tokan toparle na wenge ezaka koluera te ape jibe parce que mikolo babebani tona mokulu pour le mimo ekotaki makambo ebelebele olobi un mot te obosani mokulu mpe etalaka aza mpe moto na ofe ape mwana bandana lutete kuna na se azoya nde mabongo nga abengaki nani yaza mokonzi ya mct tobengaki trading moi je suis pour la JB je suis toujours moi moto amemaka makambo bawenge eza ye c'est JB mpia moi je suis un photographe quand ezalaka towana ndimamuma JB aye kozwanga avie nga komonaka Willy eliote ya après avie Willy mais bioya pozwaka petit na ya abota Magali chaque mois bafoto après ici moi avie faisait à 84 85 85 84 vieux tombé ta concert il y a une vacances premier concert dans Olympia bar Olympia na kota combien c'est JB mutamina na makambo na kepe biso ba banda na kutaka des membres wana Jean-Bélis Mobutu Kakufa que son âme repose en paix pour répéter dans ça na moi mon père Ndimbabo mayende na porte Belena c'est tout tokomi wanga pe na mikoti influence na yaki ni photo mbongo na rosa bapesa nga ko kombo ya Elliot ba mbongo kaka mbongo wana osa soto bimi ba client ba yango wana pe ba mise ma oya ko zwa ngai Adibe ba Blaise Bula
to bimina biso aussi concert to kuna na ndima mo ba vitalo na ba mapa tongo na boulangerie c'est ça wenge to bana ba misuku to mona ba obude okete nini wana ba oleka makene so relation na place vous les avez très kitoko ita bwa kingani kolo otalite chaka kanze mon pire pirate par exemple Elliot Mondo betie a quitté donc Blaise Boula pe bango tu ba boulela nga faux mais yemwa yo mona kina adana innocent nga isa Blaise Boula mais bino bo ça la révolution botika biso qui dit baboye ça biso te ke bo ça révolution yango yo kende pa wera natikali yolela na okewa kaka mupepene mangala même dakitaki pa wera pa yepsinga elio toke botozonga tosaba photo sa orchestre wana obetango na city bon relation na fondé c'est là bon très bien mais tozaki ne ami na Facebook netinga madame nanga babilo wa ma Facebook te ça fait longtemps que cela yepsinga za na Belgique bien important que Dieu n'a séparé trop. C'est lui aussi avec chaque jour sera ok malou la classe. Soit l'équipe a vu se toper mato poser ma. C'est un gars, on était bien. Si à l'autre campus allez qui a vieux tout non problème non putain. Adolphe Dominguez. Tata Mobit toujours. Surtout Koutani pour Yaman. Fais le goût. Bon, tous en a bien, surtout que tu es sur la main, tous en contact. Bon, il est au cas où il est à boire en matin. Tu es le mot dans un cas. Ok, tu es massa en masse, on a boire en masse, les musiciens tout, à boire en masse, à faire, et à barater sur le programme. À qui est la canne d'ailleurs? Il y a Marami. Ah bon, la mission de. Ah, dis-nous, moi, la chance, c'est pas nous. Même si ma kila la main est tout à l'heure. Fallait pour toi. Bon, dernière fois, on a fallu, il m'a aidé à l'aéroport. Il a retiré un document, moi, minéral et tout ça. C'est un petit humble. À bout de temps, pour toujours un petit document là, là, qui. Mais à la mou qui a petit document, c'est tout. En tout cas, on a un problème dans la mission. Moi, je suis toujours très bien dans la mission. Fabregas. Ouais, tout ça qui est bien. Mais la regretara est le mot. On a la vie. Il y a qui est en Montréal. En plein d'air. Moi, on a trop à Koufaki. Naki, les condoléances. Il y a un Européen à Benga. Il y a un Ottawa, il y a un c'est ça pour m'oublier. La Benga vient dans une contre. Et ça a moi place pour les Benga na bateau. Aïe, allez, au monde. Les arata vie zenga. Oubliez, biso tout va battre qui. Oubliez. Nous avons oublié au monde tout le monde vient na yo. Ah matin, on exige qui était yemoko a bien mais abenga pour ni passer mutu moko tokuta ngina ye asali neti ya baote ayebi kutute nga c'est un toi amina ya WhatsApp ayebi pour na tina ya après on a benga moni c'est l'entourage toujours entourage ya mon boutique nga azara na wata afuto comme na wata wazegwa alobi ki entourage ça na le côté beaucoup c'est entourage makambo te et ça makambo sur relation na wazegwa avant vous un point oui là wazegwa relation na on très bien na kuta na ça fait longtemps ya na studio na RTNC ngala ya koto nga tout le monde na rané bien na virambo dernièrement atinela ngai clip na emo c'est bon tout na kala soki conseil na kopesa bino le verambo babiso bengaki agwepa munga zene bade mongala suka na lela est grave na de la fois ba kana tena jibo wa na ba on vient beta avril nduni na babili am tema na be bon ba kotina kata mtima vie na ngolo alingi bana bato
nana ngani ngabana ba Jibel ngabana ba tout tika botika biloko ba polémique omoni le poufo biso tout koza mibali biso tout omoni na musala musique iyo kotelema boye ndenge na kotelema na porte à la samba 400 filles baokota okangi motema fokoya kaka to mibali okokweya te yo moto akoyemba kuna akoyemba akotala bo biloko ekoleka eloba je nanga jano pétrole abeka bango ndeko nanga jano pétrole abeka bango balupeta okaka motema botika biloko wana. Ce sont les oiseaux de même plumage. Bango tout sauf rien. Musicien nyonso aza mobali ndenge yo opeyaka ndenge nga na opeya biso nyonso. Botika biloko wana ka bozwa bolatisa yango vieye moko te. Botika. Donc viens d'abord par tout sur la tole quand émission na biso et le kosko omoni mabe ya vie après pas mon gaz na ben vie alobaka ne vis-à-vis yendule na ce sont les femmes les cofillettes bamisu baba nana nga olinga ndule neza collège boboto mibali na mibali nani bakoloki ndi tika mais c'est trop j'allais faire on salut en passant yaya balobi ba mise ba petwana tourana ba fere ba fali ba la coste ba inio ba linga ba rote po otombola hérité watanabe non otombola yango ba ina ba sepela ba kambwana te fallait pas ozali yaya ba kion surtout olinga mi pesa mi hérité watanabe ba solanda bon omoni problème des années oya makamba lokuta po faire ça là orchestre va la cause avant mais oui pesi trop d'hérité papa na ba azala ngaka toujours boulam abenga nga conseiller nga ayoka nga zala nga bien ese yo kondima mwana na kundela nga mwana hérité watanabe bowe razala ka biso mwana nga koti hôpital afuteni nga mbongo ekutaki nga na mbongo ti mwana kufi akundi mwana ake kotala cercle ya mwana en plein boule bamisu baza wana ta message ya condoléance yango soko soutenir mpesi mo baba botika bomi amitié baba ko badala bango banaka pas kondele mwana yaya tika c'est un petit très social botika bamisu baza wana kolela kaka héritier so aza mpiaka alelaka te oyeba te mobali bamisu eza wana be kolela miziki ya kolela wana esila bato bayebi na lela tu totanga kombo te toleka mama mokonzi animé sur la caméra to bana mbala moko bo sabona site balianga no John Image merci à trop zo émission Denzel Kinshasa zo émission iko dans la site en attendant o to sala siko ya nini kota o to sala siko za mingi trop politique to parler sur vieux atterrissage forcé ya Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba makambo tutu wana ngaza politicien mais agro munga zu kombo ya vieux atterrissage forcé Katumbi ayemba Katumbi atterrissage forcé kasi omoni ke vieux wana za toujours à la page ya tika katante ana nambongo de nani agro munga zene ba ko bona boyambo bawazola baza wana yo yebi nala ngo aboya mbongo misolo baboya yango yo koboya mbongo yo pe wana nde oza journaliste so babengi yo kaka ochange temps batindelo mwa pake okochange ngazalianga ndo ya balianga ndo okufa na lianga ndo état d'esprit Chibala kuta sali combien d'années na Vietiseke na suka ça va merci à trop to pesi caméra mamo kondi pesi caméra Katumbi c'est nani Jojo Mbayo caméra côté to côté politique et là tout le monde va couper sa position na la politique merci à trop pour partager émission Balianga Ndo bo sabona site Balianga bo mona ngando azali wana azolia loboko ya deta kabuya loboko nganda tshana monoko za loboko deta kabuya yemo ka bi pourquoi nganda ali ai kala mingi tena site Balianga Ndo s'abonner Denzel Kinshasa merci à trop Balianga Ndo mokili mobimba avec des questions qui fâchent sans tendance merci à trop à tout à l'heure ciao
balobi za koyinda balobi nete komelengi balobi nete indi Johnny Image balobi bana poto tu bana États-Unis balobi toya na Afrique tokende na Asie tokekuna na Amérique partout babe internet komelengi Johnny Image babi Johnny Image TV.com site musute na kata Congo na kata Afrique na kata monde na kata États-Unis balobi to wana site musute kaka Johnny Image babi Johnny Image nde okomona ba information ya solo okomona image ya solo oya mboka na biso idéologie ya solo balobi nete komelengi di nga babino papa lienzi soki na lobi bo seke eza vrai na confirmer bino bibishi chala la mama na Dolphine na New York ndimela ngai po eza idéologie eza ya kokuba balobi oyo bore oyo lokoko balobi johnnyimage.com johnnyimage.tv.com eloko mosusu te yo moto wana mikili wana États-Unis oza na Afrique oza wapi wana libala na yo lingo bala oza na eloko na moko lingo sala ozoluka maison moko ya production ozoluka maison baza na matériel baza na bacaméra solo bafilme yo contacte moko johnnyimage.tv.com na Canada na États-Unis na New York na Belgique na France na Allemagne na Suisse na Congo Kinshasa balobi bureau ya Johnny Image pezali nga babino na ebisi bino lianzi fumutoto balobi soko balaka bala po Johnny Image aza na bureau ya makasi akoya na matosi kamera ya solo kamera volant ekofilme na libala na yo ezotambola lokola mutuka di nete komelengi to ratete balobi johnnyimage.tv.com akangi nyonso vedi nyonso nano erata te di ya poto na kati ya Kinshasa onga na bali kaka sika na oluka nana kofilme nga ya bien mais Johnny Image ye ateli bino bureau ya kitoko na kati ya Kinshasa oyo bore oyo eloko Image TV babi bolanda États-Unis zoganga zobelela